congodialogue.com. www.congomasolo congokosolola.com. kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Bonjour, bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans votre émission Réflexion et APT qui est souvent présentée par moi, Trésor Bukele King, votre humble serviteur. On a réfléchi ça en APT. Binobo réfléchir, ya makasi. Mais moi, Trésor Bukele King, on a réfléchi ça. Kaka, pétema parlons. Tout le monde a makambozo le Kalamboka Congo. Tout ça, et bengi biso to réfléchir. Toyoki m'appelle ya partout bandeko na Londres bobengi, Belgique bobengi, bosiliki bomati, mais Trésor Bukele King akotika la on différente. Et sengeli aya bisabino maye malekaki na mitinga yandeko na biso Félix Tshisekedi maye elobamaki pe maye to comprendre pe to mitu na ba question est-ce que parce que na réflexion ya pété ezaka ba est-ce que bino moko na banda kunde boko mi pesa ba réponse toyoki balobi accord ndeko Félix Tshisekedi ba signé accord na son excellence monsieur le président de la République et le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Mais le rumeur circule en disant que accord wana ezali pona ndeko na biso Félix Tshisekedi a joué primature. Est-ce vrai? Est-ce que ce qui est vrai, to découvrir en haut, awa. Qui n'est pas comme ça quand on est yemba ba musicien, yembi ba tout ebele, papa oben nango po anine. Non tangango. Et c'est vrai, mais qui n'a biso yo, Congo na biso oyo. Parce que nous avons un accord pour vous confirmer qu'on a lu cet accord pour voir que non, et le boye. Kakabatu, le rumeur, parce que ça m'a rumeur le rumeur circule que il ne connaît pas son Kabundi, papa Lekia, il ne connaît pas Félix Tshisekedi. Na Félix Tshisekedi bateki mboka. Pona nini balobi ke accord wana ezali pona rapatriement bozongi ya nzoto ya kondo Etienne Tshisekedi. Bozongi ya nzoto ya kondo Etienne Tshisekedi. Merci batu bolanda biso partout. To panza sikonte ke to panza boule siriango. De qu'on a biso Félix Tshisekedi. Est-ce que na minute on a situation oyo mboka ezomema bozongi ya nzoto ya président Etienne Tshisekedi na minute on a ngonga oyo na situation ya mboka eko apportele mboka nini po mafuta ya ntababalia kango tango eza na moto peuple congolais bazela balela basenga eyate pe papa Etienne Tshisekedi azaka papa ya Félix Tshisekedi te papa Etienne Tshisekedi na combat tout abunda akoma père de la nation si je peux dire comme ça akoma papa ya moto nyonso. Est-ce que ndeko na biso Tshisekedi Etienne Félix azute ya kotuna bandeko mususu bana ya ndeko Etienne Tshisekedi oyo bazolanda philosophie ya Etienne Tshisekedi ba o banzima bazwa ba pota lokola ndeko na biso Etienne Tshisekedi azwaka na époque ya papa na biso Mobutu ba o banzima bazwa fimbu lokola ndeko na biso Etienne Tshisekedi ndaka azwaka na époque ya papa Mobutu nani azobeta ba fimbu wana toyebite. Réflexion ya pété. Ndeko Etienne Tshisekedi a consulté banani pour andima ko signer accord ya mutu oyo
aza kaka ya famille na bango te mais aza ya nation mobimba congolaise. Pour le loza père de la démocratie. Tant que tout la démocratie, tout le ah, c'est parce que nous avons vu Etienne Tshisekedi à l'Ekaka parce qu'il existe. Tant que moi, je suis Sylvestre, Bukele retourne à papa. Bokeko ya manzoto anena koyebisa tokeko ya manzoto ya kondo Etienne Tshisekedi oyo amema démocratie na mboka. Wazali papa na biso. Mais papa yango banzimi nzoto na ye eya sako tuna bana nyonso. Bokaboli lelo eloko tokotuna ndeko ete Félix Tshisekedi okaboli. Papa yango atikali ya yo moko. Point d'interrogation. Situation ya Congo dans quelques mois pour na tokende na élection. Donc Etienne Tshisekedi, si vous avez, je ne peux pas vous tutoyer parce que vous allez cadre mon nene, président mon nene, na UDPS, oh batubazo respecté. Laissez-moi vous voyez. Na minute oyo, Congolais nyo so misu na ye ezotala vers les élections. Même bandeko ya IDPS misu na bango ezotala vers les élections bazoye bate bazoluka ba préparer tokobunda ndenga nini po to longa. Est-ce que tant oyo ezali balela to po bazwa courage. Na yebi ndeko na biso Pierre Savornia de Brazza o azali fondateur ya ville ya Brazzaville. Oyo akufaka si je me trompe pas na Guinée. Nzoto na eya na Brazzaville après combien d'années? Papa Etienne akozala na kimia soki baye bayambiye na kimia na démocratie balalisi na démocratie azui repos éternel na démocratie. Ba Congolais to fongola misu to réfléchir soki bango bazo réfléchir selon ba licence, selon ba doctorat na bango, selon ba nini na bango, mais biso to réfléchir kaka nanu na réflexion ya pete. Bandeko na ngai mboka oyo eza mbutu mbutu. Bongo to ye kaka toujours na ndeko Félix Tshisekedi fongola misu. Po tisikoyo peuple congolais oyo bazotala yo nanzimite ke bazui réponse na bamituna na bango nyonso. Bandeko to salela fanatisme te mais to salela patriotisme. Moi je suis patriote. Je suis Trésor Bukele King. Quand je dis king, hein, Martin Luther King. Vous voyez, mon sala o abundaki na mboka Amérique. Donc quand mon papa m'a vu naître, il a dit, mon fils, je vais l'appeler King. Et on m'appelle King. Kaka, na mayemateli meeting, tout réfléchir y a pété. To yebi ke na Congo na biso, non respect à l'article 26 de la Constitution, et comment on est normal, tant qu'on a l'article 26, il y a la Constitution, il y a l'article 26 et 5. Mais si tu as Congo, il y a une manifestation populaire. Ah! Peut-être que Félix Tshisekedi a annoncé que meeting naie. Bongo baboya kiyango et pas ya son excellence le gouverneur de la ville André Kimbuta Yango les hauts sommets aboya ki ba manifestation populaire na veille ya meeting masolo ya bakore bandi ko betama banzimi meeting esalama toko pesa ba policier ba encadré. Kaka ba policier wana bandeko na biso la police ba demande ya ba manifestation ya ba meeting o papa Tshisekedi Etienne Tshisekedi asenga katango azaka na bomoi
Pourquoi pas bazwaka courage ya encadrer yango? Lelo yo banzimi encadrer meeting ya ndeko na biso Félix Tshisekedi. Est-ce que ba combattant ngo ba changer ba comme ba combattant mususu? Ba combattant o babandaki ko boya na tawana. Wezalaki batu babimi boye na balabala papa bozonga tolingi ba entrepreneur te. Tolingi batu bazale belé te. Bozonga bandako. Lelo yo batu ngo ba changer. Est-ce que comme génération mususu ndenge nzamba yebisaka nani Moïse que génération tout o kufa des génération mususu ekota na Israël? Est-ce que génération tout o bandaka okende ba meeting ya papa Etienne Tshisekedi ekufi des génération mususu ya kimia et botami pona kokende ba meeting? Tozaka même batu yango o lelo ba bimi discipliné o lobi ba mone bango ben discipliné. Discipline yango bazui wapi yo? Est-ce que elingi koloba ke papa na biso Etienne Tshisekedi ayebaki ko éduquer ba combattant te? Le nom de na biso Félix Tshisekedi ayebi ko éduquer ba combattant. Est-ce que réflexion ya pété totunaka mituna ya bino biyano to panza mutu elongo na bino? Tomoni la police a encadré meeting ya ndeko na biso Félix Tshisekedi. Il n'y a pas eu dérapage, il n'y a pas eu de désarroi, il n'y a pas eu de désordre. Merci au peuple congolais parce que bolaki si que babanda koko c'est la bino makambu. Congolais babanda koko c'est la makambu kino banda koko c'est la makambu olaki si maturité na yo. Ketande ba koko la makambu. Tela so ba tumbolinga te, soki babokelinga crimogène te. Soki balandinga te na ngondo. Soki bagemasenga na masasi te tande na zalaka discipliné na ye na tali eloko nanga na zongi. Respect article 26 et la constitution na biso. Est-ce que lelo bondimi que constitution na biso est violée? Tango respect article 26 et ouais allez partie la constitution. Yo lobi que non nazo violé mama te. Mozui lokolo ya mama obeti yango mbata ozokisi lokolo ya mama. Lokolo ya mama neza mama te. Article 1 de la constitution. Est-ce que article 1 de la constitution de la constitution? Yo wana nani? Point d'interrogation. Makambo eza minene. Ba chaîne pour papa Tshisekedi ndeko na biso Jean-Pierre Bemba ba opposant ya ndenge ya minene o baleka na mboka oyo tomona basala ba meeting eleka na ba chaîne wana te. Ba chaîne ebele elekisaka te tozana ba chaîne o elekisa ba no comment no comment. Ba CCTV ba Canal Kid ba RLTV o bakanga moi muke Molière. Mais le meeting ya président Félix Tshisekedi et la kisami na ba chaîne nyoso. Est-ce que ndeko na biso Félix Tshisekedi a commis enfant chéri à MPT? To réfléchir sur yango. To moni yango na ba chaîne nyoso. Botala meeting ya ndeko na biso Félix Tshisekedi. Botala meeting ya hey! Papa nangai Thierry Munyanga Bukele abandaka koyebisa ngai loko moko. Mon fils, celui qui n'a pas eu le temps de m'aimer n'aura jamais le temps de t'aimer. Moto oya lingi nga tata na ote akotika la pe ko azwa tango ya kolinga nga tata na ote akotika pe ko zwa tango ya kolinga yo mwana na nga te. Chaîne oyo ezwa temps ya diffuser meeting ya tata na ote ekotika pe ko zwa tango ya diffuser meeting na yo te mais ba diffuser yango. Qu'est-ce qui est derrière tout ça?
nga na otuna ba question na bino miyano. Ah, Congo na biso. Mboko Congo na kata réflexion ya pété avec Trésor Bukele King. Mwana Congo, la riviste intrépide. Nga kona mi bengaka la riviste intrépide. Ce qui boyebi signification nango pour comprendre nan tozali. Lumumba dit à Pauline, dis à mes enfants. Mais biso ne ba enfant ngot. Oh maman Pauline fala loba. Ezaki ka bana Lumumba te. Biso pe bana ya Kondo Tshisekedi. Tolo bango na balabala. Tolo bango na ndako te na molili na balabala. Basusu babima bana ya Kolo Lopango. Siko Kolo Lopango nani? Bon luka boye ba Kolo Lopango. Bandeko na biso makambu oyo ezali minene. Tout le monde population est tombée dans meeting ya ndeko na biso Félix Tshisekedi. Population à mort, a craqué. Nathalie gauche, Nathalie droite. Nathalie ba ene nango bazalaki. Nathalie Congo. J'ai eu des larmes aux yeux. Je sentis des larmes déborder dans mes yeux. Ça restait que na clignoté kaka, na cliqué plutôt, na beta kaka misu. Ma misu ekita. Tatali ba Congolais nyoso baye ko luka ninya. Ok ba ki ko luka vérité. Vérité zaki nini? Ndeko Félix Tshisekedi ayebisa bango. Tangu babengisaki asigné accord bayebisaki ye nini eloko nini bomba makina sima ya accord. Mais vérité bimite o yelobami ezaki o déjà ba radio totoir tout zaki eloko nini ya motuya batu bazwi na kati ya meeting wana kolobaki école primaire Rosalofele. Combien de présidents sont passés avec le même discours? Notre armée, combien de présidents sont passés avec le même discours? Qu'on n'a jamais palpé la concrétisation. On n'a jamais touché du doigt la concrétisation. S'il vous plaît, Congo. Est-ce que c'était ça que le peuple congolais et Kende Koyoka? Bato Bayaki Ebele Wana, c'était l'amour du pays et l'amour du parti. Est-ce que Batu Bayaki Wana Bayelaki ndeko na biso Félix Tshisekedi to Bayelaki parti na bango IDPS? Question il faut tomituna. Po bamisu balobi ke ba Congolais baza kolala. Bamisu balobi ke mais question ngala rotuna. Est-ce que Bayelaki parti na bango IDPS? To bayelaki mboka na bango Congo to bayelaki ndeko Félix Tshisekedi. Est-ce que ba oyo bazotia ndeko Félix Tshisekedi poa bazotia pona aza Félix Tshisekedi to po bazoluka moto moko oyo komema mboka au Congo vers les sorts? Moto moko vers les sorts, vers le panouissement. On veut voir un Congo plus beau qu'avant. Tout le hymne national. Serment de liberté. Yangonde. Congolais nyoso esengeli azanango. Serment de liberté. Yangonde. Tokotike lango banana biso. On est libre, un Congo libre, un peuple libre qui peut parler comme je parle là en plein avenir. Hein? Je parle. Un peuple libre. Oh Lumumba Bunda, Papa Tshisekedi a Bunda, Okito a Bunda, Lelo Toko Bunda, Tisuka. Congo libre.
ndeko Etienne Tshisekedi soki Félix Tshisekedi plutôt soki afandi azokanisa ke bato wana bazoyela ye soki amiteki abebisi réputation na ye yebake bato tu bakobalukela ye parce que c'est d'abord l'amour du parti ne bengi bato wana lelo ndeko Félix Tshisekedi abima lobake non na longwe IDPS na salisi parti nanga na salisi meeting total soki bato est-ce que na tonga lisuna est-ce que bato bakotonda nde batondaki wana onke bamisusu baparti musu bayaki basala biso lokwa baélection euta koleka ozuka fota papa Etienne Tshisekedi otie na nsima mpo bato bavote yo sans obimisa mbongo ya propagande. Je suis Trésor Bukele King. Moi je dis, le Congo c'est ma maison. L'Afrique c'est ma parcelle. Et le monde c'est ma commune. Le Congo c'est ma maison. Ah, ndeko na biso Congo oyo tozo kende wapi. Eloko nini ba Congolais bakoki ko retenir na discours na meeting ya ndeko Félix Tshisekedi. Na koyambela bino batu ya IDPS. Kaka na Congo dialogue, yango to s'abonner massivement ngalo babo pe na kenda koyamba. So ba pesa ngape tana kutana na président Félix Tshisekedi no kutana ye toko solo la. Eloko ni batu ba retenir na meeting wana. J'ai eu des larmes aux yeux voir quelqu'un se contredire de lui-même. Ses alliés, c'est Moïse Katumbi. J'ai écouté le président Félix Tshisekedi dire que non, ennemi à Liboso il faut combattre. Et ça, ennemi, et tous les ennemis, il faut combattre. Et ça, ennemi à BBC Congo. Tous c'est la combo. Tout kimia, tous c'est la combo. Là, vous savez, ennemi en combo, corruption. Avant, on a potinaliste, moninga, on a potinaliste. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Mais c'est Félix Tshisekedi wa Mulumba. Tu fréquentes Moïse Katumbi. Tu fréquentes Olivier Kamitatu. Moïse Katumbi a reçu une carte de lecteur na corruption. Donc contredire Azate. Parce qu'il n'était pas au pays. À notre grande surprise, le président Moïse Katumbi a été enrôlé. Comment il est revenu au pays? On ne sait pas. Comment il est entré, comment il a traversé les frontières? On ne sait pas. D'un coup, il a la carte des lecteurs. Balandi, il y a eu corruption. On peut combattre corruption ndenge nini tangu batu ozofanda na bango baza ba corruption basa la corruption te bango mono ba corruption. Ingénieur Fils Nzambi nazasi na koyamba président fédéral ya ARC to solo anaye oya lobby Olivier Kamitatu pe azana carte bazu yango wapi si c'est la corruption. Donc ça veut dire batu ya liboso ya ko combattre pour na monsieur Félix Tshisekedi as un exemple ya ko ma corruption c'est Moïse Katumbi et Olivier Kamitatu. Là si matangu tozo pesa au pouvoir au combattre batu nini. Mais quand tu fréquentes batu o baza la corruption, vous fréquentez plutôt batu o baza la corruption. Mais on a s'attendre à dire qu'on peut combattre la corruption. Est-ce que on comment question mark Congo ya biso nyonso towela na tina nini Ingénieur Fils Nzabi vraiment makambo eza minene bandeko na ngai
réflexion ya pété avec Trésor Bukele King tangu nazolo baye bazala matoi ya koyoka baye bazala mutu ya ko réfléchir basa nini ba réfléchir na ba point o nazo pesa o photo réfléchir nana lo ba réflexion na ngeza nango ya pété to réfléchir plutôt le roi bana miké pour moi na muké bah quoi ça gagne facilement mais ce moi na mukia jouer le mayele oh bibio le bi na royela avion ce moi na jouer le mayele bi papa tika na osa ku na mboko te na oyela nga avion te e bongo mukolo so déjà moi na timbeli lukuta na yo e bon mukolo osani yango nga na senga na réflexion ya peut-être plutôt to réfléchir non le quoi bana mike so le quoi la bana mike to kangi déjà ki muyibi na bango banani soki toyesko na réflexion lokola ba mikolo toko bimisa bolumbu na bango na mpoasa ndeko na biso Félix Tshisekedi tolingi distraction te apesa biso position na ye vraie position na ye asolola na ba congolais asolola na parti na ye avant kende ko salaka ba accord et que ça mieux. Moi je pense qu'avant à signer accord, alinga ki ataya ko telema na meeting, nye. Balobi na signer accord pour na bozongi ya nzoto ya papa na sala. Alinga ki ayoka réponse ya batu. C'est comme ça qu'on agit avec le peuple parce que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Mais quand on agit seul, et après on vient faire le rapport au peuple, ça veut dire on voit nos intérêts personnels au lieu de voir les intérêts du peuple. Lutte et continuer, lutte oyo et continuer justice et salama. Ingénieur fils Zabi, maman Francine Ngembe, maman appelle son espace dans Congo Dialogue. Papa Pierre Ngombo El Picasso. Ba combattant tout ya poto. Boka réflexion ya pété. Ba diaspora tout, bana tout ya kine ya nini to réfléchir pétement. Est-ce qu'il y a un candidat dont le peuple congolais a sa confiance na décembre 2018? Est-ce que c'est une question qu'on doit se poser? Parce que tout le monde a nyoka. Il y a une clarté. Nyoka. Ah! Avant, sa confiance. Le peuple congolais plutôt, bazana posaka baza libéré na inquiétude, libéré na ba distraction, libéré na batu bazo sala ba corruption, bakangi bango botiki bango. Bakangi batiki bango to moni ba komi au circuler à quel aéroport en dit la voyager bon moni mais botiki li so en circulation libérer na batouana tout le Congo notre Congo faut qu'il liboso candidat parce qu'il y a une minute congolais a choisi mais qui ba congolais kolongola Saint-Pierre Maton pour nous que Saint-Pierre Saint-Paul pour nous Saint-Pierre. Quel ban président ou un intérêt personnel. Donc tout même les Congolais sont responsables. Responsable. Tout flatteur vit au départ de celui qui les coûte. Mais autres sont corbeaux. La barena. Donc ainsi, à nos becs, to tenir ni nos voix.
Oh, bango baza c'est. Oh, que vous êtes jolis, ce peuple. Que vous nous semblez beaux. Ça m'attire. Les corbeaux, les renards. Tango boko fongola, bopesi bango bavua. De l'autre wapi, batutu bana koloba na TV o bo vota ba koma ba député. Ba kenda wapi. Batutu o bopesa biloko te bo vota na ba 2006 ba Kabila qui président na bango pa batu mususu. Congo, Congolais, soient responsables, réfléchir avant de s'engager dans la lutte moroboy. Parce que Félix Tshisekedi n'est pas Étienne Tshisekedi. Bien sûr, c'est le fils d'Étienne Tshisekedi, mais il n'est pas Étienne Tshisekedi. Est-ce que Félix plutôt Tshisekedi va accepter l'atrocité où papa na bango a joué une époque ya Mobutu, des tortures. Oh papa na bango a joué, moi je ne sais pas. Oui, il fait ça parce que mon papa m'a taillé une voie, je dois passer. Je suis contre personne, on a réfléchir na makambo, ni contre l'UDPS, ni contre le président Félix Tshisekedi, mais tout le makambo est actuel. Ni contre le peuple congolais, ni contre l'évolution du peuple congolais. Na lobby peut-être que Moutouboaza candidat mabe, to Moutouboaza candidat malam. Mais na memi bino na ba est-ce que pour bon réfléchir to kende liboso. C'était comme ça Trésor Bukele King avec votre émission Réflexion et pété. Cette émission qui vous permet d'avoir une réflexion puérile. Une réflexion des enfants qui va au moins vous aider à faire grandir votre réflexion afin que un jour votre réflexion devienne une réflexion des adultes. Une réflexion sublime. Moi je m'appelle Trésor King Bukele, la reviste intrépide, l'enfant du Congo. Le Congo est ma maison, l'Afrique est ma parcelle et le monde est ma commune. Et je peux dire mon quartier. Merci, on se revoit dans un autre numéro plutôt de réflexion et à péter. Ce qui est l'actualité, il faut réfléchir pétement parlant. Donc pétement parlant, on réfléchit. Ce qui est suivi, ce qui est suivi, et ce qui est kwanza yo luka muta kwanza. Ce qui est suivi, c'est qui est melamai melamai. Ce qui est suivi, c'est qui est limbisa limbisa ngai. Benga na koloba po basala monoko ka po na kolia te pe po na koloba. Ce qui monoko komi ko sanza, c'est que ça monoko malade. Bokeba monoko abangaka monene ya tomate te, mais moke ya pilipili. Nani pilipili, nani tomate. Merci, je vous remercie. congodialogue.com congodialogue.com